Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rubrique qui parle de la musique. Chaque semaine, nous revenons avec un artiste, évidemment avec une nouvelle figure. Nous essayons de parler de tout sauf de rien. Et aujourd'hui, voilà pourquoi nous cherchons un artiste après un temps. Abando Salabiso musique qui a bien sûr, hein, sa voix est Bersaki Biso. Et voilà, un temps à Zalaki Lissousouté, on se posait la question à Kenaki Wapi. Il s'agit de Babi Ndombe, c'est l'invité d'aujourd'hui. Je m'en vais d'abord dire bonjour Babi Ndombe. Bonjour mon frère. Babi Ndombe, absence naïo remarquable, vraiment sur ma production, sur le plan scénique. Pourquoi d'abord absence? Bon, absence vraiment grave. Absence c'est un rôle discographique. Mais 2 ans passés, on a lancé qui titre Moko Amelia on a préparé pour un album. J'espère que tout le monde a là qui est satisfait. Mais le problème que disque est bien. Et puis dans le sala sous dernièrement beaucoup de Baby Black na Google Ndombe. Bon moi na sali remix à la bomba. On a la grande personnalité le quoi Andrés Carlos. Hugo Chavez donc tamine vraiment bête musique latino. Bamba bamba tout ça les remix nango. Je suis dans des images nandenga ba featuring mais image yangamoro live et ça là qui moi dosé parce que na linga na disque ici là mais tout presta qui dernièrement na kermé sur les cas qui année passée mais année au non tout bétité parce que nazan a besoin na si les salons disque vraiment et là il est très utile la minute pour l'anga disque ici là. Eh bien, Fils Massé, vos tours du monde, appellation bien contrôlée, asiatique, médecine intelligente, bazarana pour ça, vivre toujours Babi Ndombe. Mais moi, on dirait espace moko créamé, na kati cœur na bango depuis au Kitaki et surtout to bandano na moi les solo à Libanda, ya Kalamo muke na Wenge. Et pourquoi Vidouane et Sancho Makas étant un grand artiste au Wenge au côté orchestre Moussoso. Mais pourquoi Vidouane et Santa qui est puis absence vraiment remarquable? Bon, absence il y a scène Nakatsa Congo. Ils allaient qui parce que d'une et une vendre dans Mboka Mundele pendant un moment pour travailler surtout au Tanga Ndoulé parce que dans les jours à venir sa production mais après côté Kandoulé na vendre la table comme ingénieur de son ou soit réalisateur et en même temps compositeur et puis arrangeur. Donc wana après Ndoulé na ponga alors biso to beta bandolé tetina ba age moro ou sentir nzoto lembi toujours scène bete aux ara dynamique ne ba to ebinde masono ezala. Donc faut savoir quitter les choses avant que les choses puissent nous quitter. En fait, donc on attend Moroboy net toujours le baga net servi na so quadra koraman on a le album Nasuka ça veut dire amoni que vraiment énergétique les mususu après sango pe na banleki na bana naye na famille et puis l'entourage naye parce que il a trop fait dans notre pays sali mingi pour na mamandule donc biso pe zo na tamo boy senga photo pema tout peut s'accès alors accès on a ce que ils ont na musala ya mon senga na vanda na mboko mdele pour na oye ko la mama mbebele ce que ils ont déjà na rata bongo toujours préparé l'album nous préparons ça fait déjà un bon moment si tu perdais producteur mais nous essayons de faire de nos mieux pour bazwa eloko ya bien musala ya bien de ba moneka ba oka melia nde ba oka ba mobali ya batu ba oka ba ikia ba koyoka my baby ba oka ba nini nulle part ailleurs ba banzembe zebele ba tata mabe donc banzembe zebele. Ouais, nakata ba chanson na onyoso, eza ba chanson surtout une des chansons où découvrir Kao Makasi oyo vient en amoureux Matou idole hein via moto depuis Suède il y a maman Deborah Bufando vraie chérie à mon Swahili donc balinga ki mawa
Mawa, Maman Mawa, Maman Mawa, Maman Mabé plutôt, Maman Mabé. Et moi extrêmement aux alliés à la voice bongo. Bah, pas de problème, mais tout ça, on extrait à ta mandam. Ouais, attends-moi à taper là, moi taper là. Mais ça, là, moi, là, on foulani, bête là, ça, ta mort. Amour koma kitiko me mangana ba ndelo yo nanu na lekate molingo nyonso wana pona sina langwaki na ngai yo okoma kitiko la kisanga ba banda pembeni mama akoma kananga zobazo liberté bazwaka na boloko ata soki mabe kweli kimingi oyanga liberté na yebite oyanga liberté na yebi yango te mino okutse kanga lolemo na kati ya boloko na ye azipesaka liberté azwi te veya isuka pino zodege meye esanga nini yango olingi omemanga lisusu mami wangomba nini bisobe nini tolekanga na yo te o makambo nini oya mabe yo salanga te o nakomaki na nga zoba ya mama mabe Sami Wadido Carlos Salumu Esika nini olingi omema Sami Wadido baby Sika nini olingi omema mami andombe yaya Mangumbe nini bisobe nini tolekanga na yote makambo nini oya mabe yo salanga te o nakomaki na nga zoba ya mama mabe elilanga ye ata ilore Eh bien, je pense que ceci a fait énormément plaisir à toi, tonton Morobien, Guy Love, depuis Belgique. Pourquoi pas double Jindo Fusu, Moninga Kolomokili depuis Sud. Je pense aussi à toi, Guylain de Valère Kambouzi, l'intelligence de la médecine, docteur Angèle Mpoutou, depuis Allemagne. Je pense à vous parce que revivre un peu. Et ça qui une nostalgie, hein? Revivre un peu Wenge, bon moment. Et ça peut-être Hermo Van Rave, moi Lenguana, moi temps fort, Wan, ils ont non, temps fort, ils ont raté. Wan, ils ont essayé comment? Ils ont allé de Sodo, ça veut dire Bunda guerre, guerre mondiale. Ça veut dire guerre mondiale, ils ont sauté. Donc, ils ont histoire, ils ont bon, ils ont changé. Il y a moins de tout ça marqué. Ça te manque pas? Pas du tout, ça ne me manque pas. Et là, il manque non. Et les gens qui ont zalaga par contre, il manque famille, tout zalaga nango, bolingo, tout zalaga. Nous avons tambour ensemble, nous avons voyagé des fois ça me manque parce que moi des fois la voyage en Morosco, quand in avion, nous avons moro ba massa bon. Bilora bon bilora ne manga mais nous bon, c'est normal et ba nous là misale kabwana. Beaucoup de moi les solo solo là. Oui, tout Bill Clinton, Ferré, c'est le Scrum père doublé. Mukentonga Maimpangi Maïfoudre mille esprits. Bon, il est mon leader Ranson. T'es vraiment tout trotté. Trotté tout beaucoup t'en raté. En fait, c'est un rôle tout t'en raté parce que on a parlé. Ça trop l'emsou coffret, l'emsou musala. Moni n'a évité ba milieu bon ba kendara ba quoi bon ba zala vraiment nga la legate. Donc ça veut dire que ceux qui ont si comme l'emsou tout coutane une fois ça fait 2 ans passés. Na coutane na et pas gouverneur Kamisendou. Son Excellence Jean Kamisendou pour en attendant qu'il m'a embarqué une caisseur
aréunisaka ba musicien ba pour moi qui nous prester kuna et occasion ça là que vie pas à la wana tout le monde te tout solo te mbote rat le sako kaka solo lité lo te mbote vie le sako kaka tout solo lo solo te mbote tant que grand frère ex-patron c'est tout. Bon toko tawana te to kende kuna te no guide ba dossier mususu ebeba n'est-ce pas? Te bon ngama na parler sur Batouté. Donc te dossier moko bébé za lango te mais dossier bébé te ezate ata moko te na kende na yo na dossier bébé te oh papa yo ga me mangaka mboko kokena ngai mi ba question za yo ba réponse za ngelo ba ve na nga wazeko. D'accord to solo la mais na moi mais parce que tant on lobby bongo je pense Miss celle qui fait la fierté à Congo depuis Moscou Kappa Sabelange Love José Mpito humblement fort. Bon, lundi, Raphaël Kene n'a pas son autorisation. Mais, Toro Kende. Tout sur le nom, Magam Ozali Ayo. Alors, est-ce que c'est une photo qui s'intégrer dans le groupe de l'avion à 4e pour tous les gens? Si je suis en Moussala, il y a un moniteur entre 4 et 5. Vous comprenez? Mais, en réalité, ceux qui ont dans l'orchestre, ils sont gênés, ils sont pressés, tant que nous avons levé le rideau, il y a des fois. Une fois levé le rideau, il y a un pire. Ok, pourquoi on a besoin de danse, pourquoi on a besoin de crier, Nabela, maman Nabela, Fouandila, bana limité salon, baimbi, on a Patrick Bolig, il est Lissasi Boeka, joueur, la biso 9, la biso VA. Vous comprenez? Là où tu es loin. Now tu écoutes une danse quoi ça. Donc quoi ça cause ça parmi ba entrée il y a image ya Baby Black. Pour une danse c'est ça mi biso to bana mikie to bina on a quartier d'avenir na lingwa là. Quoi ça nga kama vraiment na âge yo quoi ça ça na yo masolo faut tout na biloko yango so ba to lobby boyeboke na ba isboko landela ah ba bien lo ba bo tuni au faire mais ba to pe ba lo trop pe mabe hein. Ah, mais écoute ça là écoute en 2006 déjà na Reggae Music Award mais Piolo Langote. Pourquoi? Na ganga point. Comme système oye boye ne na moni muna migolo aromo betara Viviane Westo na zongi boye muna l'artiste le président de Cameraman Viviane boya gangeli yango et tout yo po no gangela biloko bongote wa biloko ngana gangela ka disque so na sel disque na ko yemba na ngana Piolo Lango kinga babina zo yemba nga babina osaba nzembo bien elo na ko lobela yango wana o tout etikali na lobela yango te ezala batu baza charger pour ba lobela yango ezala batu bazana bazomona bazoyoka pe bazo comprendre pour ba lobela masolo comprendre donc nga makambo etalia mike wana na ntina ngala lobaka ke nazo sala banzembo na sala ka melia na sibino bo ba mélancolique bo ki ba melope fulani je pense que cette fois-ci, et ça a énormément plaisir à celui qu'on appelle l'incontournable. Moi, je l'appelle l'incontournable. Il reste toujours fort, toujours puissant. Il y a Willy Moucheni. Big salutations à vous, vieux. Depuis là où vous êtes à ces nets moments, je pense aussi à celui qu'on appelle le général de FAO depuis Kenya. Salutations spéciales à vieux. Je pense que, et ça, là-bas, grand bien, de voice. Voilà. Oh, on a dédié à général de forme tout le monde à Sénéchal grâce à lui. Vieux peu à histoire à petit vieux on a des forts. Malgré ba rumeur balinga boma vie na ba rumeur na bango le kota o via sali vieux ba kangi plutôt ba sala boy non c'est faux, il est librement d'ailleurs. Ah, OK. Yoko tangana motema na nyango ayebi singa bakangi na kinga banga bakomolenga na kolanda te mama azali bajalu na bolingo na biso zimbanga na kobela kotikanga te na koko ya Liza madembo na ngai mama na William Bolingo pasie, bolingo tumbu nzambe, bolingo pasie, solo kolinga tumbu nzambe. Amelia Dede Kome, Amelia Fatou Sadiki, Ino Maria,
Chancitela, chéri nanga Sylvie Wayengo, maman na Taylor, yaya na Mailise Wayengo, bébé nanga wani kujibonga, wani kujibonso papi kake, chilumbokai wa mamo, wamanya, mamu yo, Emile Nchuza, Nesheshe jaja lukunda, Jedemona malukunde, Chigenwa maji, Chikolola, Chigenwa maji, Chikolola. Monganga, Tubanga tonga, Helela chalala, Helela chalala, Nayoki bien, Nayoki gu, Mengo beti rumba boy mama, Sokyo beti boy nambanda, Nakokufa, Panama yantambe, Chiginwa maji, Jikolola, Chiginwa maji, allez, Simba, Simbanga, Simbanga, mamae, Simbanga, mamae, touch me, baby, I love you, I need you, baby. Tokobina bilogo yes, bilogo ligolo. C'était la Baby Black, Babine Ndombe, cet artiste avec sa voix imposante, fait énormément plaisir à Asie asiatique. Oh la Nabiso, docteur, l'intelligente, les médecines, Didi Pumba, mon boss, l'incontournable, Yawili mon chéni. Je pense à toi, Fallon Matondo, fils Massevo, tour du monde, l'appellation bien et très bien contrôlée. Pourquoi pas à mon vieux Matou idole, Yamama Deborah Bofando, vrai chéri à mon Swahili. Babine Ndombe, la voix Ezali, aptitude musicale Ezali. Qu'est-ce qu'il faut encore pour avoir un album de Babine Ndombe? Déjà. Là, il nous faut déjà finir. Parce qu'on est en train de finir, nous sommes presque à la fin déjà. On a presque tout fait. Et ce qu'il nous reste seulement faire le mix et puis envoyer ça en Europe chez le producteur qui fait son boulot. Pour le moment, j'en ai. On n'a pas encore fini avec les clauses, mais il est déjà prêt pour recevoir l'album et le lancer au marché, en fait, c'est ça. Ça va. Alors, Babine Ndombe, to solo lasko ma solo to kimi kolo. En fait, Babine Ndombe chante Koffi Olomide. C'est un concept ou est-ce un concert en fait? En fait, on a genre un concept parce que pour les gens rendre hommage. Ça veut dire ngai de ma part, na rendre hommage de son vivant, na salango papa nanga. Il y a un petit événement inoubliable lelo congolais toi et que soit la dernière fois vindo na scène ba on na moi na Babine Ndombe. Donc on va rendre hommage. Il chante Pépé, donc c'est ça. Na salon pas mon pao, na salon pas batu mususu, na sala rangope et pas baninga misusu. Ce qui nzamba. Peut-être pas où raté. C'est une question en fait et caraboué na tout na ngope ka bongo. En fait, na banda qui liboso pas vieux. Là on est un lien familial, c'est-à-dire on est en famille. Na marque ya structure pe. Donc na banda na ba vieux. Ça veut dire baza na premier plan. Donc ça veut dire baza net ba kuluto ba sala masolo parmi bango na zwa kiye. Peut-être que papa nanga na benga pe vieux boyibanda. Pour na 4 consonnes na yimba pe nzemba vieux boyibanda. Waza na braza. Makambo ya kisefe tolemi bikumba kumaro tobaye
Mango bena tango ya kolobaro. Wana nzembo wana vie muta imbango mais ils allaient plus vie nzembo vie boyban. Na linga na rendre pour matir. Marambo nde lubama na kama ngo tilelo. Na kuna posa tuzungela ngo te tuna ngo te parce que za soni c'est honteux. Ngamane na za rappel nga peksa deux choses. Kozwa mbongo mu eloko mutu te, ça veut dire eloko neti mbongo bilamba kozwa te sans que mutu apesa yo et puis kozwa mwasi ya mutu te. Père na troisième chose na epsanga kosimba gwa te. Ah bien, c'est fait trois biloko wana petit vivre longtemps. Abi oumela longtemps pour lobi bandima pour lobi ba comprendre que tu es que oumela mukie ba comprendre après ba bosani ba comprendre on a temps mukie après ba bosani comprendre. On est allé loba ma père et sangabi oumela longtemps ba comprendre what après mais que oumela donc ça veut dire yo se faire comprendre vite fait na moi tango ngamuke et puis obungi libela bonnet mutolo vient nga polo ndombe arozalaka seko na ba œuvre sali ngai moi nena na commis na niveau perte mais je fais de mon mieux na ça effort pour ngai pena tika ba œuvre ça veut dire ba texte oza ke mutayoki et toucher cœur peut édifier et éduquer c'est ça mon rôle d'artiste c'est ça rôle nanga éducateur on azo lingana mener la kata ya société tikali ba loba ba ninga. Une déception non makasi ezara nini na kata monde musical na kata carrière na de pour banda otilelo déception non makasi ezara nini mutema mabe ya ba vie mutema mabe eza na kata niveau musique non na mituna vraiment utela wapi na ebiti o lobi waze kwa richesse mususu ba twaza na ngwa mutema mabe taka net par exemple mon pao azo travailler ba mission nyoso ba lobite na ebite so moni aleki na ba Lacoste ba JDT ba Depichu ba nani ba Caporage ba Fabregas ba lobite mais tant comme ba Bindombe oh non enfant mystérieux El Mundo yango faut que nesco là ba boke obeti ba Bindombe na Google au Talima durant to bandi année 2010 tilelo ba Bindombe salini azawapi asali nino eza mutu ya pona monde nga sala pona Congo te nga liuba otanga na 4 kwa monde nazo ba message uti na ba Singapour na ba Kuala Lumpur kenera otala on a no na together forever obeti ba Bindombe together forever nzembo mona imba na acoustique Amelia mes versions acoustique na chant titre together forever au moins ba komelinga na ba Kuala Lumpur na ba mboka net ba Mexique na ba Argentine même na Russie. Je te jure, c'est le plaisir est à moi. Les sentiments, je me sens comblé. L'honneur, c'est pour. La fierté, c'est pour lui. L'artiste, mais l'honneur, c'est pour le Congo. Voilà pourquoi Tosola Kina Lelo, Babindombe, Baby Black, et certainement, c'est un artiste que vous aimez. Babindombe Tokoum Nasuka, programme en mouvement déjà, n'a pas dédicace déjà à faire pour te mettre terme à l'édition de Bisso Lelo. Bisso, dans le mouvement toujours répété chaque mardi, mercredi, vendredi. Et ça, le programme, on a pour la préparation à concert à Babi Chante Kofi. Mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc, tu comme presque la phase finale, phase à Souka, pour entamer ce qu'on va préparatif. Pour préparatif, ce qu'on va semaine, on va annoncer la date à concert. Semaine, on a tout préparer ce qu'on place pour à concert. So, on a James Hall. Kuna na Saint James Hall to ke kuna to préparer kuna dès que quand to silisi ba préparation na to beti concert wana alesko to bandi ba tournage ya ba clip ya générique finition générique et puis na ba blo somme ke po batnet tous batu ba olo ba ke ba moni ba bia za mais c'est que na matanga papa mba bozala gite ozala gite o mona ni yo na matanga papa o mona ki ba Bindombe te. La question, le bail qui n'est bandeli, la question, il y a une réponse. Non, il y a un rappel. Au Tunate. Au monaki Babindombe, il faut voir. Au monaki nini. Au monaki nini. Au monaki Babindombe. Net n'a parlé du peuple, on a tout bien fait, fort dans sa marine, barré, bat. Zomona. Biusaka Kaboy. Bikende Libosuzo. Bablo Rezebele. Vous comprenez? Tout ça besoin, il y a Rosala, Moussala.
ça besoin ba popolo te musala bolingo amour du prochain tous à la liboke moko pour donc ko défier ba obstacle nyonso ko yela biso na monde na biso artistique en même temps na pays na biso ceux qui tous a uni tous à la béton devant batubele comprendre merci nanga trop on peut savoir na Baudelaire Kouniane l'ingénieur et puis bah mes condoléances na papa Kora Koluvangu na Angola au père de maman na Kolivila na Luanda sans oublier le fan club Baby Black na kata Luanda William Raïs bino tout staff au grand complet nazali tuzali wana na bo sanité Bayangai Cédric Dandishik Ino Maria Chambersi papa na Ekila en plus yo Pasiaka Tchaï l'anonyme everybody là Bijou Fouroumé. Non, tikela nga yo micro. Oye osala biso sko plaisir. Na des annoncer quand na tikela micro ça biso sko ça na biso. Ouais. Ah ouais, obligé talaka yango. Vraiment. Alors ça n'est fini pour cette édition. Merci à toi Mouna l'artiste pour la prise de vie, le président de tout le cameraman donc Mikolo Viviane Weston Nezo Solo Lanae. Merci à mon boss Josué Didi Dipumba. Je pense spécialement à toi félicitations. Les réalisateurs professionnels Papa na Preston propriété privée il y a Diasuka donc félicitations bienvenue bébé Preston natikeli Baby Black micro asara na biso sikoyo na système Quadra Koraman. Alors on se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là portez-vous bien. Voilà vraiment topé simbote à tour na bateau to balinga Baby Black bete la biso kukuto suksa la Quadra Koram. Voilà. Chérie, dis-le moyo comme bolingo mama betongisa kozala mwana to mokolo dis-le moyo comme bolingo mama me kozwa ozala mobola to riche mama kosuwanga lokola pilipili ma motema moko beta ngai soki na lopitalo nayebaki te mama mama no 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 mama hey mama no 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 mama mitumbe bomaka libala te mama koswana ezali pilipili mungwa ya libala oye mama kasi ponini lelo ekoma raison ya kopanza libala ya ngai na yo basambisaka bayokanaka soki likambo ezali kuko ezali thérapeutique mobimba linganga wayo ozali lisoso ndoye ya mama kukukanisa lisusu maloba tolobanaka nga na yo mwana tokobota azwa mobimba na yo esanga toko vivre ezala na bandeke seable ani dembo sango na yoki na kati ya balabala eboki nga mikuwa mama natambola ndenge nini na banda lokola gauche to ya mobali
natuni réponse na motema raison eboye kopea raison onga nazala nini ye mama yoyo nalimwe tokoloko mama kuku kotalanga na foto te pona sina chanja nakoma na nzoto anemidi ye nzoto ye chopi koma se kozela liwa nanga nazonga mabele koma se kozela liwa nanga ye zonga putulu mbongo ya sen pepe molimo na nzakoma mama ye nani ye Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com